chaque fois, un champion, ce n'est pas celui qui a la force pour battre les autres, mais celui qui a la force de pouvoir se relever après les échecs. C'est-à-dire que Moutoua Makas, Asa Moutoua Beta Kabadouté, Moutoua Makas, Asa Moutoua Côté de Masoka Koyi. Donc, là où tu es, si ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux te relever pour un nouveau départ. Le nouveau départ est possible avec Dieu. Ozolo Bake, Soki Ozana Mbola Moya bien à Kosali Samoninga, Salango Awa. Mais na lola, séminaire exact. Si on voit na Olubeli, Basala Nzambe, pour baronde Baroudanza, ba séminaire tondeni. Non, Olubeli, Basala Nzambe Kakate, évidemment, ils ont message pour nous battre surtout. C'est-à-dire que Sokosa Bonda Mokosala, très bien. Parce que na lola séminaire aux alatés, convention aux alatés, mariage aux alatés. Donc s'il est temps de faire du bien, il faut le faire ici. Bavev Bazali. Tu remarques que na groupe nayo mingi to bano mona bana basté. Mais cette fois-ci tout le monde quand même que non. Moi ba jeune fille peut ba côté. Siko eloko ni esali bongo parce que yo banda ko linga kaka ba garçon bazana groupe mais tout le monde. C'est pas que na zo linga ba garçon bazana groupe, mais évidemment il faut dire qu'on nous a pas influencé parce que l'émotion nous a pas la cité. Très bien. L'émotion nous a pas la alors influence on a peu moni pomme ya boma, pomme de terre boma, na pomme de terre mbazango école des arts ndenge mon côté. Très bien. Donc on a influencé par rapport à milieu où ils ont évolué dans on a évolué qui dans l'émotionnel, tout qui n'a pas la cité. Et cette influence là et ça l'a que dans ça plus à travers un garçon par rapport à style la nappe. Mais je crois que la sœur est importante. Pourquoi? Parce que les uns style on a développé des derniers albums en auto-salle en attendant à décider d'élever. Les uns la sœur c'est vrai intervenir la sœur. Voilà, merci fidèles téléspectateurs partout dans le monde. Vous avez l'ambition, vous avez émission Nabino et Choc culturel. Tout ça toujours on a pour la salle Nabino Musala qui toque on dengue et zalaka. Na yebisa Nabino que émission est chaque lundi na 16h30 rediffusion ezaka vendredi na 16h30 toujours. Musala Nabiso ezaka kapona que tout le que Nabino d'information à travers ya culture amboka Nabiso dengue évolué à la République démocratique du Congo. Ya onde to signer Nabino contrat, toujours ça Nabino Musala toujours. Lelo tozana invité spécial au tozo yambalelo muto asala lokumu trop pona culture ya mboka na biso muto a valoriser culture muto asala pona ke non lelo koyemba na à travers musala na ye bato belé ba bongola mitema à travers abanzembo na ye balanda nzela nzambe nde tokobeta na ye masolo lelo mwana mboka oyo azosala fierté ya mboka na biso nde évangéliste Moïse Matuta nde tokobeta na ye masolo ya album na ya sika wa chobimisa to beta masolo na poto découvrir masolo eza boni na base que bomona ki ba ne passé moi silence ekota ki trop musala nzambe ya banda ko yokana na mingi lisusu te lelo to yambie pona ke to yeba masolo eza ndenge ni ne sala ki pona ke te amona na lisusu na terrain te mais to yoko mona siko abimiseli biso album ya sika oyo eza na banzembo ya bien ba générique pe ya kitoko to ko beta na masolo po te découvrir masolo eza ndenge ni sans fois tarder nazo ko tsa invité na po to beta masolo de découvrir ma solo eza boni bonjour Moussa Nzambe. Bonjour. Bonne santé. To pesi Nzambe merci nangolo Nzambe les autres sont abiso kino le par la grâce de Dieu ça va tout va bien. Par la grâce de Dieu tout va bien mais na sepeli ndenge na yambio na émission ya show culturel mais na kolinga avant to banda parce que vous êtes évangéliste. Amen. Ou personnellement moi Lusambu Muke tout le monde moyen n'y a pas souffler. Absolument. Son Zambazana bino de mabozara bien. Amen. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci parce que tu as permis cette émission, Seigneur. C'est un projet des hommes et tu leur en dirais elle est possible. Nous voulons qu'à travers cette émission, Père de gloire, utilise nos paroles, Père, utilise nos phrases pour qu'un cœur, une âme soit sauvée, Père de gloire. Que ceux qui seront scotchés en train de cette émission bénéficient de ta part, de la grâce, au Père, car il est écrit, chaque nous devons ouvrir la bouche pour parler, que ceux qui nous entendent trouvent grâce dans ce que nous disons, Seigneur. Je dis jusqu'à la fin, sois au milieu de nous, éternel notre Dieu Emmanuel, au milieu des hommes. Nous voulons te dire, Père, merci, et sois là au début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors voilà, merci beaucoup. Bazola Ndabiso partout. Ah, on a moni bandekolanga Brazzaville, baza scotché soudé. Bato ya poto nyonso tout bozola Ndabiso na moment oyo bandekolanga nyonso ya Congo. Kinshasa vraiment boza branché, Louis Amasuka partout. Boza branché parce que les autres ont invité Mounene Ndenga na yebisaka bino ke TV za radio te bo moun tozana évangéliste Moïse Matuta autre robeta na masolo lelo. Mosala Nzambe.
to sepeli trop ndenge to yambio na moi quand même bien habillé santé payé kitoko neti outi minute kili na zo comprendre te mafuta donc ezongela kana nzoto amen. Voilà, merci tozo évoluer na solo lelo to yambio na émission Choc culturel mais bana bazota la biso o bakoli lelo ba mususu basi bakoli parfois ba mususu ba yebina le frère Moïse Matutate ba mususu ba yebika ka na kombo mais ba yebina le parcours est-ce que ko betela biso ta parcours muke na ndenge lelo komi déjà musala nzambe lelo c'est retrouvé komi évangéliste pe lisusu. On a plus nzambe merci à bande de sur bonne année, je crois que c'est pas en retard, bonne année na bande de sur retard la biso mandat pour ça à travers télévision Show TV. Pour nous répondre à la question de musala nzambe na bandi à bon moment en 91 un certain 15 novembre 1991 l'église évangélique Salem. Dès là, j'ai intégré le groupe intercession église, j'ai suivi des formations, une église, encadrement auprès du pasteur Mangal, le révérend Israël Bambi. Et donc ça fait 28 ans, je suis dans la même église, le même pasteur, le révérend Israël Bambi. J'ai salué en passant mon pasteur et toute la communauté Salem. Dès là, 3 ans après, j'ai intégré la chorale de l'église, donc orchestre évangélique Salem. Et de là, j'ai évolué. Quelques temps après, j'ai intégré le groupe Les Moissonneurs avec les amis des Moissonneurs du Salut en passant, qui sont à travers le monde, qui ont Tambola Bango, Moussala, ça les 5 albums de Bango. Et Dieu m'a appelé dans Sala Moussala, Ngaïmongo personnellement, le ministère de la profondeur. Et la profondeur qui est le 8e album déjà, le tout dernier, et par la grâce de Dieu, nous faisons le travail du Seigneur à travers le monde. Voilà mon parcours par rapport à Moussala Nzambe. Très bien, merci beaucoup. Na base batino swazanda ko découvrir quand même moi parcours na yo. Ne lo ngeni ni otambola ki pona ke lelo sala Nzambe musala yo kitoko makasi. Lelo siko to moni sur le terrain au bandako yo kana lisusu te, c'est vrai que moi tant mo boye. Ko sakina no moi silence batu balingi baye banano. Ezaki nini esalaki bongo soit ba voyage leke belé parce que ngala zo mona yo za ba point de vue ka to ba poto ko bima ko kota ko keno ko beta par-ci par-là soit ezaki nini. Bon, disons que nous qui les a Kinshasa, nous qui les a Congo. Très bien. Lui à l'effet de toutes les nations. Les nations, les nations, les nations ébélées. Par contre, peut-être qu'on a un gamin qu'on a mis balette. On a peut-être place, nous sommes à Bazomonoté. Nous sommes à la société, parce que nous sommes dans les champs. Nous sommes parce que nous sommes en tout ça. Moi, je suis allé en Angola. L'année passée, nous avons tourné en Angola pour 3 événements. Concert de Bousaki dans Simi Africa, deuxième concert dans Wish, dans la province, et troisième concert dans le 8 mars, il y a l'année passée, il y a signé Atlantique, il y a salle mythique dans l'Angola. Je crois que il y a Nangamo, c'est vraiment une grande salle. Et donc, ce que tant que nous avons demandé confirmer qu'il y a un niveau Angola, donc j'ai fait pratiquement 6 mois à niveau Angola. Tout ça qui nous sont bloqués, tout était suspendu, nous sommes aux arrêts. Et j'ai dû profiter pendant le confinement à la Bisso. Là, c'est confiné dans davantage dans la présence en Zambie. Et de là, nous avons appelé l'album Nyonso. Ce qui fait que tant que nous avons j'ai toujours dit, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, certainement, nous avons très bien. En tout cas, bien sûr, parce que tout le monde quand même que l'album de Missi vraiment, ils ont abandonné mon mot qui tourne ma casse. La qualité est bien, les moussales les arabons au coup de chapeau pour la moussale à bien au pour l'ensemble. Mais toujours il y a un peu de justement mutuna contenu à moussale au sala. Les lots musique chrétien et même les bisonini dans monde culturel na biso à la République démocratique du Congo. Ah, ébélé, surtout tout le monde musique chrétienne ça ils ont tellement ébélé. Il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées aujourd'hui. Ébélé baza consolé, ébélé baza rigayardi, soit il n'y a pas de problème, à la souci, ébélé au cabanzé, mon Dieu me consoler, puis si ma casse. Par exemple, dans le message de au Canada, à partir du Canada, papa, vraiment, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des ABC Babika, donc il musique chrétienne est salée, donc musique chrétienne est un rapport considérable aussi dans le monde culturel aujourd'hui. Il faut dire que les gens rapport Makas et surtout dans le monde de conseils délivrance parce que la musique chrétienne l'esprit de Dieu qui est là. Donc ambassade m'a bébé dans cela Zambasali makambo bébé dans cela le yembo vraiment tout le monde quand même que ça solo parce que si les lombo que zana kimia
et à travers ya ba prière na bino bosala na mosala bozo sala na nzambe pona ke makambo ezala bien makasi toujours voulu une émission siko komona ntango yo bimaki libanda mboka umeli mwa ndambu ndenge makambo confinement ekangaki yo kozonga na yo zongi omoni siko ke nini ezo marché te na kati ya musique chrétienne lelo ntango yo zotala parce que baleki bazali bao bakomi koyemba pe par-ci par-là tant que yo zambiaka oza mutu za na ba expérience na makambo ya musique chrétienne omoni nini quand même ozomona penza ke ezotambola penza te. Je sais pas dire que Mambo tambola te, moi je sais que Mambo tambola bien parce que nous sommes basés en biso. Très bien. C'est pas que logo baby to ba ce qui évidemment makamunyo surtout ba bola mo za par exemple sur ma bébé zala ma bébé to to corriger mo la mo to maintenir ngo moi mon aime la vie je ne pense pas que logo baby to sur le pas en tout cas na sali constat on a été sauf que un dit que nous avons conduit pour ça vous ne savez pas de nous sous ba Moïse ba bima qui ba José ba Bimi ba Élise ba bima qui ba Élise ba Bozo bima la réserve nzambe ba soit bima sous ka nous glorifier le Seigneur pour ça. Très bien, merci beaucoup. Na base que question o na poser au point que tout le monde est moya okota na profondeur ya makambo album na yo ya sika ocho bimisa mais lelo comme on a frère Moïse Matuta lelo za évangéliste munene to remaka que na groupe na yo mingi to bano mona bana basté mais cette fois-ci tout le monde quand même que non moi ba jeune fille pe ba côté siko eloko ni esali bongo parce que yo banda ko linga kaka ba garçon baza na groupe mais tout le monde c'est pas que nazo linga ba garçon baza na groupe mais évidemment il faut dire qu'on nous a pas influencé parce que l'émotion to na bana basité. Très bien. L'émotion to na bana alors influence on a peu moni pomme ya boma pomme de terre boma na pomme de terre mbazangu école des arts ndenge mon côté. Très bien. Donc on a influencé par rapport à milieu où ils évolué na ngala qui na l'émotionnel to na bana basité et cette influence là et ça l'a fait que dans le salon plus la travail par rapport à style mais je crois que la sœur est importante. Pourquoi? Parce que les style on a développé des derniers albums en auto salle en attendant à s'y élever les gens la sœur va intervenir la sœur va intervenir et j'étais obligé en tout cas pour faire intervenir la sœur et c'est pourquoi on a la sœur fait le dans quatre salles. Lelo oza ba sœur na kati ya musala base ke bato baza na ndako o ba mituna question na ba réponse mais tu remarquer tout monique ou ezanze moko yembaka si je me trompe pas na chele yo motema na zui eloko mais tu ko remarquer que tenze moi ne beta déjà kala mais oyi le sosali remix nango eza pona nini soit que non po monique succès zo lingi kita po nze mwana ndi ezakana succès makasi o la musali succès to ezande rien à voir au fait ezalaki quand on a 50 mois on a imaginé que va parler maman ndenge et lingani makasi. Très bien. D'ailleurs pour l'album on est ensemble il y a trophée nazako qui pas douter on dit dans la mingi le gars fait ti ba banze mususu et les voix de Dieu sont insondables nous organisons mon thème en Zambie là alors tant ba comme yo kango na moni bazo préférer mingi na ba mariage peut-être beaucoup plus na mariage alors na c'est qu'on a mariage mais il considère que ba c'est vraiment na mariage alors na moni ki so ba dans le mariage plusieurs fois na mariage moni et ils ont quatre la méthode ba marier bazo kota nzeme katani bah non ils ont malade dans la remix nous peut permettre moi la moi séquence moi là il peut permettre so parce que dans la salle ba comme ti bisika kit la ba marier ezali très bien c'est la raison on a dit c'est que dans la remix on a commencé à nous qui peut permettre ma marier donc surtout comprendre bien nzembo comme moi moulayi peut permettre ma marier c'est parce que dans la salle ba comme ti c'est que c'est qu'il va vendre. Très bien, en tout cas merci beaucoup coup de chapeau Moussa Nzambe toujours évoluer batunyo so bazo landa biso toza en direct toza na Moussa Nzambe évangéliste Moïse Matuta o tozo beta na ma solo à travers ya carrière musicale na ndenge bozo kandinga zo s'exprimer donc ma solo est toujours bon parce que tu bisaka bino que TV za radio te bozo mona musala na ndenge zo leka donc ba œuvre na ya makasi ninga sala ranza me musala na il y a bien donc ndé ma solo tozo beta toujours ce que lelo to moni au pesibiso album moko ya ngana nazangi kutu moya ko parce que qualité ya banzembo eza na kati pena qualité ya ba image ndenge osaleli ba clip na yo eza bien zo ça penza que les autres penza que non na Congo to za pena ba artiste au bazo exister album wana eza na combien de titres album eza na 9 titres na kat na yango c'est l'album titre nango ezali relève-toi pour un nouveau départ relève-toi pourquoi relève-toi pour un nouveau départ relève-toi parce que mon autre bazo relève-toi c'est dire que voilà relève-toi lève-toi d'entre les morts Christ t'éclairera c'est-à-dire
pour lumière et la vie, il y a certaines choses qui dépendent de notre position. Moto yo ba servir ka moto bilo ba liate sur l'allée. Très bien. Il faut atteler ma vente de va servir. Dans le bac à chaque fois on comment on appelle sur vente, il tellement. Pour Bible, lève-toi sur cette carte à lumière arrive. Pour un nouveau départ, pourquoi? Parce que chaque moto dans son amour a besoin d'un nouveau départ. Très bien. Peut-être pour ça qu'il départ moi Simba Guité. Il est possible avec Dieu, nous avons la seconde touchée, nous avons la seconde gloire, et la Bible dit la seconde gloire sera plus grande que celle de la première. Donc, si tu peux encore recommencer avec le Seigneur. Force en Zam la vie, surtout en Zam, tout ma casse en Zam, tout en Zam, la vie, c'est dépendant rapé, et c'est défini ça rapé dans le fait que vous pèsez un moutou. Tant, il y a mis balé, abandonné l'eau. C'est-à-dire que, sur cela que si tu peux avoir un nouveau départ. La vie, c'est toujours important. Quand tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Commence encore. Dans le bac à chaque fois, Batouro va réussir le long de la vie, ça va être chouan balébélé. Très bien. Chouan balébélé, mon toit ça la courant, et puis comme il faut aller, à l'enga balébélé, mais tika quitté à persévérer, qui tient comme sous courant dans la molino. Mais total à caber chèque n'a été, total à caber combien de fois zika ma boko, combien de fois zika moto, mais total à caber moins de pélé. Donc la vie n'a yo, ce que choix qui est un problème. Dans le bac à chaque fois, un champion, ce n'est pas celui qui a la force pour battre les autres. Mais celui qui a la force de pouvoir se relever après les échecs. C'est-à-dire que Moutoua Makas, à ça Moutoua Beta Kabadouté, Moutoua Makas, à Moutoua Côté de Masoka Koyi. Donc, là où tu es, si ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux te relever pour un nouveau départ. Le nouveau départ est possible avec Dieu. En tout cas, le nouveau départ est possible avec Dieu, donc toujours évoluer. Les autres monde na kati, il y a ceux qui s'est trompé bien dans Nzembo ya Yesu à l'équipe Bango. Na yo ki moi lycée simo ko na kati, et je le ba pona ke o oye kitaki ezongi ndenge yaki ndenge ezongi donc ndena lingi ko comprendre te wana d'accord là je parie na nzolo bilaka corona c'est que corona ndenge yaki ndenge ezongi parce que batu ba mitungisa bitro na ndako mais ndenge yaki ndeni ni wana ndenge ezongi. Voilà, fidèle testataire. Boyo Kindenge, tout ça. Mais vraiment, donc ça, ça en Afrique, on est sali boité, surtout si c'est pas Congo. Neni coroné, il y a Congo sali boité, on est sali mambo comme ça. C'est vraiment parce que la Bible dit celui qui est près des mers sur la ville très haut repose à l'ombre du tout. Donc ça, parce qu'on va combattre la biso, mais qu'elle n'a pas la biso. Donc n'engagez yaki, n'engagez pas zongela. Attends le ballon de la haute, c'est un variant. N'engagez yela, n'engagez pas zongela. Bah, oya nzambe nzambe, on permet d'assister ma passer ma bataille. Toyoki lisusu lisesi mususu avant tokota sikoto balancer makambo ozoloba ke soki ozana mbolamu ya bien akosalisa moninga salango awa mena lola séminaire ezate siko wana olobeli basala nzambe po bango nde bakodanza ba séminaire to ndeni non olobeli ba sala nzambe kaka te évidemment eza message pour na bakunyo surtout ça dit que soko sala bondamo ko sala sala mona sena mo awa parce que na lola séminaire aux alaté, convention aux alaté, mariage aux alaté. Donc s'il est temps de faire des pièces, il faut le faire ici. Bavev bazali, parfait. Il y a ah yombo nous sommes on a bavev na parfait. Bible le religion malam, ils ont son bavev na parfait. Très bien. C'était pas banana passe. Il y en a pas de banana mbongo le osala na moizate. Na zona parfait bazo vivre te, azona bavev te. Il y en a pas dit ah soko za malam osala sala malam ah ndeko na yo, ça ba ndeko na yo awa. Sunga frère na yo awa ina lola te ko sungela bango kuna te donc so pesa mutelamba pesa ilamba awa o pesa na lola te so pesa ko bakolia pesa yango awa tanga zana ngo bosenga azana ngo bosenga awa na lola te na lola makamoni ozala te au séminaire au mariage au mwana kuli au no collation de grade te nyonso tona ngo sala sala awa et il y a malin parce que misala na biso kuma biso ti kuna nzamba otraite par rapport à misala to sala na sena mo bébé dit chacun de nous sera jugé par rapport à ses œuvres sur la terre donc so zana malama ko sala ngo ndeko na yo zana sena mo zana besoin na yo pesa ye awa soko kabele mo kabela ye awa soko pesa voiture pesa ye awa soko pesa ndako pesa ye awa na sena lola te. Très bien Moussa Nzambe, merci beaucoup. Unazaka louange kozaka masanjoli ici masanjoli kabisa ko tona lo zaka masanjoli kukumisa nzambe makama ko kaba makama ko bala makama ko tanga izaka na sena soko setsa bandeko setsa bango awa bavev bazalia bafele bazalia pesa bango awa na sena mo. Très bien, merci beaucoup Eric Kabongo depuis France. Ozo kandenge musala nzambe message ayembi banzembo ezalaka boye ezati ke mutu oyembi kaka pona yemba te mais message ezala katite ozo ka penza ke musala nzambe apesi message penza ezo senga pona ke bana nzambe batu nyonso bazaba ba moyen bosunga ba veuve bosunga ba bola bosunga bato bazala biloko te na samukili awa donc bino nyonso bozana ba poto bozolanda biso botinda kama ba moyen na bino ba bola bazawa ba orphelin tozana bano yo ba shege bazawa
baza ba moyen te mbongo na yo ko sunga nzambe akoyeba ndenge nini ya ko sunga yo pe na misana zo ça. C'est parce que quand je dis ça, parce que dans mon avantage là moi. Bible dit celui qui donne au pauvre prête à l'Éternel pour le rendre. Très bien. On nzamba na ndimo mo dit. Ozo pesa na mabola ozo défi za nzamba nzo nzamba na ndimo mo te. Très bien. Ezana bola mo mo te ki ko kibe ba faire tamba ko faire. Na mo ninga na mo boye. Ana mola sa bout en fond. Chaque fin du mois, à la boutique, chaque fin du mois, ça va coller à quelque chose à faire. Chaque fois que nous avons Angola, 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 nous avons faire. Nous avons beaucoup de choses à la poche, nous avons mis tout à terre. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Nabazi mutunyo surtout Zolanda biso soko zana ma moyen au moins qui était moyen comme ezate frère Nabiso évangéliste Moïse Matuta Azali. Otini bongo. Frère Betsalel là tinga papa na ki mission na yo sala ki quelque part pour pas venir faire. Est-ce que ça j'ai na terrain? Na bina na terrain. Na za na terrain. Terrain au sala pour na orphelinat. Na terrain, au sala orphelinat mais na ko to orphelinat. Très bien. Na bon ça va pour me atenza masunga parce que quand même kanisi na yo. Ce qui veut dire que na nga ozala na braza, ozala na ngolo, ozala na poto, ozala la possibilité de to orphelinat pour orphelin. Pour contacter son pesa numéro na suka. Très bien. Évangéliste a opé ce numéro na suka pona ke bino nyonso bozolinga kosunga pona ke ba veuve ba orphelin ba chege bazala bien aza posa ko sala orphelinat pona ke bosunga ye pona makambo ke liboso e kozala avantage pona bana mboka pe bokozwa pe lipamboli parce que nzamba atikanga na nyongo ya mutu te parce que nzambe to kosenga nanu nzembo ya bien parce que toyoki ba titre za ebele 8 titres ils ont 9 titres 9 titres oui si je me trompe pas poème vertige relève-toi, Yesu aleki bango biso baoyo. Biso baoyo. Ah, biso baoyo papa. Pourquoi biso baoyo? Biso baoyo, soki pona nzambete, ba choc na zoye sina bela tension na estomac. Biso baoyo, soki pona loimete, ba déception la vie si etiama moto na se. Biso baoyo, soki pona nzambete, ba choc na zoye sina koma na nécropole. Pona zana ngai kaka mpona mi nzambe. Mageba komba ya watianga ipembeni sekele na ngai lobo kwangolu ya tata biso ba oyo vraiment c'est que pour nzambe te ba choc to zoa do na lobo to matiti na nzela très bien biso ba oyo c'est pour nzambe te ba déception à vie ni to kuma jina nécropole biso ba oyo c'est pour nzambe te ba komba ya musala ya ba ministère ni to kuma to zate mais sekele na biso lobo kwa nzambe ngolu na yotika biso te. Très bien. Ma benza mbatika yo papa nanga. Ma benza mbatika. Mais soki nzamba tiki yote atabitumbi kolonga kaka. Ma benza mbatika yo soki nzamba tiki yote atabilu bitumba ndeni kolonga kaka. Yango ndozo mo choc tirel toujours bitumba metozo longa toujours. Vraiment merci Moussa Nzambi parce que nzambe sage moko makasi. Vraiment tozo zonga na régie, tozo zonga na nzembo na biso ya Yesu aleki bango. Nyonso tout. Donc, parce que na moni générique on les a makasi vraiment. Na yebite kolat sa ozolat sa ba papa. Na yebite yondo mutozo saka ba dépasse nyonso to zana producteur ozo sa makambo. Non, album ozo na producteur, Gospel Praise Production, j'ai une maison à production monene na niveau Angola. Nzamba sela na Angola to na keneki na Angola, na keneki tourner. Na keneki tourner na producteur en la production to sali musala et après maison oyo et contacter nga pour to la production na Wish. To kepe Wish to sali musala et si mana Wish nzamba solel na bango ngana ngina banzembo te donc tana kena Angola na ngina nzembo ata mon côté et pendant confinement na kotaki prière na 3 jours et pendant prière na 3 jours nzamba pesa banzembo nyonso ezalia ba poème ba vertige toutes ces chansons ici Dieu les a donné pendant ma retraite nzamba ya osala ke nanzela retraite wana nzamba pesa na producteur donc producteur wana ya nanzela ka prière wana aye so aujourd'hui comme il passe que trouver producteur il passe les artistes belé. J'ai toujours dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Très bien. Dieu a donné un bon producteur en frère. Papa Nga Paolo, il a dit album Bénémi. Il a moyen de la sauver, ça a sorti l'album. En tout cas, vraiment, parce que pour des chapeaux, tout le monde est vraiment artiste balati bien. Et ça, Makasi. Donc c'est lui qui fait tout ça. Oui, mais Toyo Kinzembo, Oyonani, Vertige. Pourquoi Vertige? Vertige, c'est ça, Toli. Et ça conseille. Toujours pesa na d'autres dans un million surtout c'est quand on va pesa na prière le bien aimé Bible mon secteur montra c'est le va sera au place mais il y a un danger avec l'élévation c'est que pour ce que Martin a vie faut que va la vertige ce que Martin a c'est na moi que va la vertige simplement pour nous tali ça que moi dans un niveau de la simple moi dans un niveau de la humble la vie
moi na zemo bato za ina ba mopesa moka mbote bato sala mo musala selon le malamu bingo la tête papier sur poste mo boyelo comme konza bato c'est ça responsabilité songa bandeko kuti wana pesa mbote na bandeko za na bango zala bandeko za na bango bien soko matina vike bana vertige parce que mutu so azala aza un de temps na mbongo di so ba fi mbongo mba mongo et comme vertige kangi ala so ta côté vertige des yeux avec eloko ko manga bato eza otoleka te oui bomaka bia moto ezoyuti na motema c'était la profondeur du cœur que la bouche parle sokomati omati mingi na vie que bana vertige nandimi olia lipako kauka asina kimia na motema bible bi mieux vaut nazana ndako mungu nazoleta lipako kauka na kimia kina ndako mungu bazoli ngombe mbana na kimia te donc malamu ko na kimia na motema na yo la paix plus que tout aux na kimia attention sur malamu ko zala na kimia donc na vie bien aimée dans le Seigneur soko mati na vie ke bana vertu zala ka ndingo zala ki sala neti loko zala ngoti sala neti na bomi na opete sala neti na pe au sommet mon tokate mais ko zo vertige te pose mot donc ça dit que ko zo vertige na vite ni ko lobake zala ka ndingo zala ka très bien non pas chaque fois mon toi et binzambe caractéristique de Bosso, c'est la simplicité. C'est pourquoi mon aki mokolo baso batsa Yesu Christ Jean-Baptiste. Colombe qui la colombe c'est le mystère de la colombe. C'est-à-dire colombe bazaka simple makasi. Il était échoué parce que nous va tinda ya na restamana. Colombe c'est la simplicité, colombe c'est la sanctification. So matina vie ke bana vertu zalaka nzoko zalaka. Zalaka ndingo zalaka baninga na yo zalaka na bango, pesa bango mbote. Ça la simple. C'est bon. Ça va on va suivre d'abord Vertige, on va suivre Vertige et puis on va se retrouver juste après. C'est parti. Bomaka via moto ezawuti na motema oye baby sakae omo ya bato ezawoyo toliaka te oye bomaka via moto ezawuti na motema c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. L'homme moqué yoka mingi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme moqué yoka mingi. Loba moke yoke pele quelquefois kanga monoko yoka nzambe quelquefois cache-toi yoka Jésus lolemo eza moke kasi etumbaka zamba nandimi kolia lipako kauka kasi na kimia na motema nandimi vivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote nayoka ye samba boyaka na ye bamélange na bamixage sokomati omati mingi na vie keba na vertige yaya loba moke yoka epele quelquefois kanga monoko yoka nzambe quelquefois cache-toi yoka Jésus lolemo eza moke kasi etumbaka zamba ye sokoza brame ozomata na ngomba omemi koni na moto kasi bomba mbeli nandimi kolia lipako kauka kasi na kimia na motema nandimi namela tamba ya lobo kasi na kimia na motema nayoka samba
baboyaka na ye bamélange na bamixage nandimi kovivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote. Voilà de retour sur ces plateaux fidèles testataires Rolanda Vertige. Donc Vertige bateau bazwa kama mbongo muke oke uzimwa mbongo na kopo mbo Vertige yo wana na babar o mela o lia mbongo na désordre pour lelo ozui Vertige qui peleke ses yeux. Donc au moins que Moussa Nzambe azala message moko penza ezokota penza pour édifier bateau et la kisabatu nzela Nzambe ndenge makambo ezaleli. Ezate ke banze mususu toyokaka nzembo ezana message na katite mais oyoki penza quand même que message ezana kati pona bande na biso nyonso bazwaka bambongo balingaka ko lia mbongo na désordre. Donc Vertige toyoki olobia wa Moussa Nzambe na kati nzembo ya Vertige osimbi mbeli. Non, bomba mbeli. Bomba mbeli. Soko Abraham, so matana ngomba omemi koni na moto bomba mbeli. Ningo lobani. Winena lobaka. Abraham tant Nzamba sengi sacrifice à moi na ye. Il devait marcher 3 jours pour qu'il n'a pas obligé pour à sacrifier moi. C'est qu'on a nzela ta parce qu'il n'a cours de route. Et ça quand tu dis papa, je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? Quand sur la montagne Dieu pour voir. Je vais pas gérer l'image partir avant. Et c'est pour la première fois que le mot adoration est utilisé dans la Bible. Alors à mon icône, à mon imotabi wapi aneo. À part les deux éléments à tourner mbeli pezalaki. Parce qu'au moment il faut mbeli ça. Pour sacrifier la on a toujours mbeli ça va battre. Donc d'abord que mbeli ça va battre. Mbeli eza mabe autres ça na mo. Mbeli ça va défaut mutazana. Cause à kanda, cause à jalousie, cause à mutema pe mo za na mo. Nata ko sana mona mona mote. Ngala sanga bola mona ni bomba mbeli. Pierre tamazu mbila kati mutu pat ko la saison sa mbeli. Donc mbeli eza mabe o mutu sa na suffisance parce que nous sommes malam rapena mabe. Mais tout le monde a plus bolam na yo, mais tout le monde mabe na yo. Donc bombela biso mbeli. Parce que so mbeli bimi mutu amona ko la modèle ah na yepa salibo. Donc mbeli bimi. Ou aza faible ko penwa. So ko zonga sima, so ko tika ko sambela ba bina ndima kite, na ndima kite ya ko sani ngane ko. Eza mbeli mbeli chubi baninga. Donc bomba mbeli na fi. Donc surtout comprendre que mbeli wana ezande ba comportement ya mabe okoza nango il faut bomba pour na kobimisa ngo pas battre pour ko décourager bato mususu. C'est ça. La section moté eza mabe na yo yoka Abraham akena ngomba kena mbeli boma so mwana te bomi beli. Très bien. Parce que na mbeli na ozana défaut mata mo pa nzambe na ngomba po nzamba changer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup wana na banzi bato nyonso balandi biso Jonathan Ngoma lipa moto alandi pe na pesi merci na Eric Kabongo depuis France toujours aux Holanda ndenge Moussa Nzambe azo s'exprimer contenu ya album na ya sika otozo beta masolo Moussa Nzambe awa toyoki nanu Vertige tozozonga na régie parce que ngana yoki banzembo eza ebele mais tant désolé ya biso muke vraiment na asengi na régie papa Bokilo et papa papi Keli Bwabwa ako bakisila ngata mwa minute muke tolanda nanu générique na biso ya Yesu aleki bango vraiment tozonga juste après pour to continuer ma solo. C'est parti. Alléluia, c'est parti, comment? Toye. Hein? Pourquoi? Yenda Kerali Corona c'est. Pourtant, il a inventé. Mais lui, c'est le créateur, différent des alliés. Hein? Alléluia. N'a pas qu'il n'y en sort. Toute ma vie, c'est Jésus. Lolendo anini nakane lo côtékozonga bele lo côté wakanyo sona c'est pesa kumbenda come on ouais soko bandi okamusanga nyo sonzamba saleli yo en tout cas soko bandi obetulinga hey. Que tu n'as pas récité Dieu. Ni l'on s'en a pas fait sur terre. Y'a mon azot tout n'a pas. Oyokanga bien, yokanga. Est-ce que papa, maman va salir? Je me continue. Mais c'est mon lot d'exagération. Ce qu'on a dans ma conscience, baninga, ça l'a monté dans un peu moins. C'est how. Dans l'eau, la compassion, vous allez au séminaire.
Voilà de retour sur ces plateaux fidèles téléspectateurs. Voilà beaucoup Landa générique Oyo Nani Yayesu Aleki Bango. Boyo kindenge makambo ezali tant esandi muke. Boyo ki message ezana kati na lola ezaka ka ba louange mabina. Donc pona ko salisa mutu ezande na sa mabele awa. Donc soko za na mbongo na yo soko zoni ko salisa ba veuve ba ofele sunga bande ko na yo awa ndenge évangéliste Moïse Matuta alinga sala moi ofelina na ye bino nyonso bozamba makoki na bino akopesa numéro na ye de contact pona ke bobenga bosunga pona evre kendi liboso asunga quand même ba veuve bazo nyoko mabano yo bana etike bazana bisika ko lala te bazo polela mbula yo zana mbongo zo vanda na ngona saka ebele nzambe atika kana nyongo mutu te. Donc yango wana boyoki message ezaki na kati musana nzambe coup de chapeau na banzi na ni clipo sala kango na kongwawa tonde na vertige vertige dans celle-là on est niveau ya Angola mais clip aye sur le monde celle-là awa tam na zogi na Kinshasa pour finir na pesa quand même merci na maison Sunginga ya Laden Pro azaba réalisateur na ngai tangina bango depuis Angola c'est pas installé na niveau Kinshasa donc toutes les personnes baza ko ça ba clip en qualité le voir pas contacter Laden Pro pesa numéro asuka so na pesa na c'est traitement na van wala ça aux emplois ça clip na Victor van maison zali wana baza installé a on a biro na ngana salle mo ko ba matériel zali bilo ko tubana ba drone ma ambiance ya Victor ko ça donc niveau qualité wana ni niveau ça bango baza na Angola baza premier na clip na Angola donc premier maison ya clip ya vidéo Angola ce que ba ko ça la annexe ba komi a comment vendre donc toutes les personnes qui veulent l'artiste bien sur on a pour ça la clip toute la maison à Laden Pro des avions magasin je profite pour dire merci na bande ko nyos baza na Kinshasa obela na poto basunga ngai na niveau dans ça qui concert showbiz pour na sortir album pro yo na ba ki bande ko nyos ba na poto tam so koya concert on sonne avec mon billet on sonne avec mon billet et j'ai vu des gens envoyer de l'argent on a ba veuve baza na concert na ba fait ba lati ba mobilamba ba so mobilamba ba ya concert donc na ra fardo ni pour na bande ko na fardo ni pour na wana so za on sunga biso ezamala munga bana na bali ya bazelo ko kolate peut-être yozo boki biloko so biloko na yo bana bilamba ko ya bilamba ko skolata ba ko doté ko pesa ba fene. Très bien, merci beaucoup. Toyo Kinenge au PC message en tout cas et puis là ndeko na biso bazo sa ba clip bien ngai na ko za posta peke na ya Mbappé bango parce que o eza show culturel to le bela masolo ango to le bela parce que bato bazo landa biso partout artiste belé bazo landa biso na banzi frère Patrice Moyumuso Azolanda Biso, frère Mato Samuel Azolanda Biso, frère Mike Kalamba et Azolanda Biso. Frère Patrice, frère Mike Kalamba et Binonio surtout, maman Godé Bondé, mais surtout ça vous avez clip avec toko ya qualité. Laden Pro zawana. Donc toko ya mabango pona ke tobeta na bango masolo. Oui, toko beta na bango masolo pour balakisa musala na bango penza ndenge ezaleli. Pour ça dans un métro comme on a sur la émission, le temps où ils ont manqué, makambo belé mais vraiment, l'ilo ba suka quand même monter la caméra et puis au koyebi sabana nza menini na banzi CD oyo au pesango évangéliste Claude Kabundwale ça. Donc on tinili. Ça va l'article maloba ça pas là. L'article maloba. Nadi CD oyo na kina mo spécialement pour l'article là yo. Donc oyo aux amona voiture na yo. Les amis balé mo ya maman. C'est un très bel album. Surtout centre de réveil, l'album est disponible pour nous permettre de voyager. Et je demande à même ta papa que tout se passe après dimanche pour nous porter parce que nous sommes en même temps la victoire et tout ça. Très bien. Les gens qui expressent la victoire, aucune la grâce. Des alliés et ils appellent la bureau na biso donc la maison de Sadro qui est pas gréco les alliés vont devoir battre la bandela qui n'est pas grec n'est pas gréco le niveau il y a Zambo pour aux CD ils ont primo il y a bien donc si on a besoin de contacter les sopona maçonnerie sur autant sur solide à water on a posé peut-être des soniques dans faire là sur la salle toujours ça là et donc ça un plus dans la salle ou tout ça on a fait un batteur numéro na les alliés 00243 on va aller les banda 00243 99 0013 189. C'est le 00243 99 0013 189. La bandeli 00243 99 0013 189. Peut-être on a besoin de CD, aucune victoire, aucune la grâce, aucune Kin Express, aucune Bengi Sonoko. C'est un très bel album. C'est-à-dire, les abandonnés, on a créé un album dans le
la prière, nous avons 9 chansons, notamment Vertige, on a valeur intrinsèque, on a niveau de qualité des alliés, c'est parce que ce sont des choses qui viennent des dieux, c'est pour éduquer par tout le monde. Et pour tenir quand même, j'ai béni également secrétaire de notre trésor Mboma, sur la profondeur. Merci à ma femme, j'ai salué mon pasteur, le référent Israël Mbami, toute la communauté Salem. Merci. Culturel. Très bien. Vraiment. En tout cas, nous sommes pour la locaux. Très bien. Merci beaucoup, Moussa Nzambe. Mais au bout de couper sa adresse pour la bateau, bakoluka produit na YouTube. Bako na adresse. Moïse Matuta TV. On a battu surtout. Pour s'abonner massivement à Moïse Matuta TV. Au moins la vidéo d'édition sur les concept de Bélé. Nous avons des témoignages. Nous avons également des enseignements sur le mariage, sur le couple. Et tout ça, ça va pour nous. Ça m'a pas la bino. Pasteur Nyon. Merci à vous sur abonner sur poto. Moïse Matuta TV. Quand on reçoit information sur Nyon surtout, on vous appelle album pour le voter à la clip, la vidéo, il y a l'album sous on se trouve ça la clip pour la minute. On remercie la bande de Nyon surtout et merci à la producteur Nandaï. Gospel Praise Protestant, je n'y vois en Angola, ça m'a pas la bino. Merci à la bande de Nyon sur Balanda Kibiso. Merci à Daddy Walesa. Merci à la maman. La maman d'Atlanta, États-Unis, la conservatoire, nous avons pas merci, la bande de Nyon se centre de réveil et tous ensemble, il n'y a pas de souci. Ça va, merci beaucoup. Continuez le au moins extrême qui a concert. Au Betaki Nangola pour la Keto 6 dans émission. Vraiment merci na batunyo sur bazaki na si ma caméra na moni Jonathan Ngoma ali pa moto et puis merci. Merci. Ça va et va céder à batu ya Moussa Nzambe Claude Kabonyo Lesa na maman Angèle. Yango yo vraiment Moussa Nzambe to côté les malikolo pour na tout monde moyeni ni ya ko silisa émission na biso. Merci beaucoup. Nabazi Bozake Belé Nabanda Bozo Landabiso. Et pour l'émission émission Nabino au Boulingaka trop, tu commis déjà la souka émission. La Pessibino merci Badlegonanga Brazzaville, États-Unis, partout Europe. La Pessibino merci Belé Nabazi. La fois prochaine, tu as le bien sub-invité. Il y a ma casse pour tout le monde. Il y a Kobeta Masolo. Papa est à la soukate. Ce qui message des alliés, Koya pour l'exana émission nayo pour na loku muka kayanzambe. Atikelo plateau. Au Tikamalamo. Voilà. Donc merci Nabino Nyo surtout pour début solelo. Ça m'a pas la bino. Et puis qui est Nabino vraiment précieux. Nous voyons qui est un peu de toi. Quand on m'a foutu Nabino muke pour n'attendre au groupe Sibiso. Voilà, c'est Papa Moïse Matuta. On est là. Numéro n'a PC à 00243 99 0013 189 Kobenga biso. Peut-être qu'on a reçu ma fait na bavé votre kamba. Peut-être qu'on a reçu ma sala tozo sala. Peut-être qu'on a reçu ma peut-être la promotion Salema. On est là 00243 99 0013 189 à s'abonner à Moïse Matuta TV pour nous avoir information sur tout la vidéo clip na ba émission sala maman Jemima. Merci à pasteur Nyon surtout, mes amis pasteurs Nyon surtout à niveau Kinshasa. Merci à Dad Israël, merci à Salem Nyon surtout, merci à Papa Kabondo Alissa, Nzama Pambola à Maman Angèle. Merci à la bande de Nyon surtout, tous les hommes de Dieu qui sont ici à Kinshasa comme à Brazzaville aussi au niveau de l'Angola et tout. Soyez bénis, comme on dit toujours, on est ensemble, on est là pour vous servir à tout moment. Donc ça c'est notre numéro personnel, vous pouvez nous appeler à tout moment pour vos conseils, pour vos orientations. Nous sommes là prêts à vous accueillir. Merci, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bye bye. émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boye bandenge nini makambo akitira mboka na biso ezoevolue awa na République démocratique du Congo.